Voilà. Mbote na bandimi nyonso ya E-News Television na pesi bino nyonso mbote. Mbote uti epai ya ndeko na bino l'homme simple. Oyo ayela bino ba news. Bandeko na pesi ba oya ngai, ba oyo nyonso ba sabona na kati ya Isaki News Television. Donc na pesi bino nyonso mbote. Bandeko tolingi tosolola na likambo oyo eutoleka oyelekeli biso tozwana mwa leçon toyeba nanu nde nini ya kovivre pe tomona ndenge nini makambo ezoleka na mokili oyo. Tozomona na Congo ondire mawa ya bato ezala lisu te, ondire pasi ezala lisu te, ondire ba perdre ba mémoire après bayosenga ba bolimbisi. Lelo nazotiela bino video oyo ekangisi Pasteur Denis Les. Botala video oyo nazotiela bino sikoyo. Video ekangisi Pasteur Denis Les. Apesa ba détail. Denis Les apesa ba détail. Aloba boy. Ndenge mama Pasteur, Pasteur Marcelo, ndenge akenda liboso, ndenge azongi, akeli susu, azongi, turoyo, akendaki abongisa, to basale lisusu opération ya masolo. O biso tozo yoka, o tozo mona, o tozo kende wapi eza lokuta. Vraie vérité ya opération yango Denis Les alobi sikoyo. Pe yango ekangisi ye. Bolanda video o. Basalaki na moninga na biso oyo ya Afrika elengi. Bolanda est très bien. Yoka video oyo Pasteur Marcelo eratali aleli. Adi na moningo yanga apesi ba détail. Bandeko. Yaona zo kamwa. Lobto ndoso anande kolanga moko boy. Alobi l'homme simple. Nazo kamwa. Ngai eza na ba video mususu ata na sala na ngai ba video yana ba video mususu na sala angote. Abi na sala angote. Ba video modelo na sala angote. De video neti ba publier mutakala moko boyenga na zui na sala yango. Na bandi koloba. Ngai na sala quelques vidéos ya bongo pona défendre bato wana. Onde baza délaissé. Meka abone bato musoza tala mutakala bato pona mona ngo importance te na yebi yango bato wana pe ba publier yango na ba yebi yango bazana batata bazana ba mama bazana bato nyonso. De vidéo ya bongo na go chango penza te ezala vidéo mo boso na mona mba mona yo sa elango émission. Eza ndenge moko mutu ngana salaka hommage soki ndeko na biso atiki na okende hommage na tikeli bato pe bazoloba. Mais nazo kaka video na banda kolobo moni mutu wana yango ezomema bato ebele na mabele. De ekomi phénomène. Mama ya bandeko na biso ya musicien na biso akufi ndeko mwasi moko abimi pa son âme Rafini Tumbazo banini alobi okutu ndenge eza wana mama ko mukolo fallait pas y aller là. Mama mukolo na ya muke azalaka mama abotinga pona lelaye opo akomi mukolo ata komi koko ata kutu azo tambo miso kufi aza mama nanga. Est-ce que so akufi anana mama mususu
aolinga ngai lokola ye ndenge alingai nga. Papa Charles akufi abimi alobi. Sikoyo tokomi na video o ba detail ya modèle oyo. Oyo ekangisi pasteur na biso Denis Lesi. Est-ce que ezaki pena important pasteur Denis Lesi asala ba émission? Ezaki pena important na tango. Ngana lobi non. Ngozala nde siko yekutu azo fortifier yekutu ngozala boy po pasteur Marcelo Amoni ondaza trahi et pas ya Denis Lesi. Yango eka sisi boy a déposé plainte. Ba ya ko luke na ba soda. Ba luka ki penda na ba soda ba kangai. Bandeko. To fandika boy ndeko na biso Jennifer ya kufi tozomona nani oyo azoseka moto azoseka Yandi Mosi. De oteli penza bato basili mawato ndenge nini. Yango nazotiela bino video oyo ndeko na biso asalaki bolanda. Donc, Liwa ya Maman Blanche. trop de questions. Trop de questions oui. autour des... Oui. Excusez-moi, toi, fâcheté, oui, vous êtes clair. Clair. Camouflage, je ne suis pas là. Oui. Okay. La première fois, maman était partie faire Tangaboti à Kegosala, Liboumou. Na ba parti Moussousou, na Awa. Ça les surdirigé. Bon, on a évité ce péché, tu as péché. Bon, mais avant tout comment on a là. Voilà. Donc après, Azonga Yinaï. Et puis sinon bien, mais Azonga difficulté. Maman Kenda qui déjà première tour. C'est ça là. D'après l'information tout ça là. OK. Donc le problème si c'était la chirurgie, ils doivent dire la vérité. Il n'y a pas de problème parce que Babi Kendaki, Azongaki, puis Mbalo a Kenaipo, Asala. Là-bas côté monsieur soit intime, bon, et qui est tourné en vinaigre. Après ce que bolandi vidéo ba détail oyo passer à PC vraiment ça passe ba détail wana importance na ezani importance c'est ça. Mais pourquoi? Sikoyo na Congo ekomi lokwa momesano ofingi ape yo senga pardon. Pourquoi nanu te ekoma soki olingo fingo raisonner que non na finga te pope na senga pardon te. Elobi ndeko mobo osali mabe oyebi ke ozo sala ngona conscience nyonso mais ozoloba ke limbisa ngai. Moyebaki ke ozo sala mabe. Bongo so pardon ezala te. Chance kutu nzamba chango. Mais ça mystique. Boyoki bon bilomoko est-ce que ba détail wana na tangu wana kutu soki ezala kutu ata na tango yo ngoza normal mais mutu muteme pasuki ye o Bible lobi os de mes os muninga nanga ndeko nanga oyo 18 ans basa esika moko bayebi ndenge alalaka ayebi ndenge ba faiblesse tout ça eloko ane bukani ka boye mba moko mutu moko boye azobima prophète Denis Lesi azobima azopesa ba détail chaque bato bana ndenge mo ba vivre so ba kena ebo sa ba opération wana ba mama mo ebine ba yokanaki mais biso na kati nini ba congolais bo respecter bibembe de après siko kofinga après nini. Donc Nasir ba détail ezali bokolanda bodio oyo ndeko na biso apesi bodio nde mama na biso mobo apesi que président
groupe ya nini muto akambaka o batia kamba Congo abengaki alobi mikitisa yango moni prophète Denis Lesa yo senga pardon bolanda pardon na ye ici na tielaki bino yango kuna na video ya liboso me bolanda boyoka bino moko eza pasi na mawa. Merci peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Interprétation où il s'allait maki mambébélé où il le mamaki na bémission na salaki boyoka Denis Lesa mais pourtant je devrais aller yo to lobaki à moi ngamoko ya makamo yo lobaki oui vous avez na preuve ya makamo za lobana non parce que normalement pasteur Marcelo azagina médecin na ye où bakenda ko traiter maman. Je n'ai jamais été en contact avec médecin. Dans une autopsie, donc, trois, ils allaient quatre Nzambe, pasteur Marcelo, moi c'est un docteur. Le docteur, l'objet que ils ont bouillé. Moi, je n'ai pas de preuves là. Des chocs, il y a un commotinda pasteur, prophète Denis Lesa, akinde kosala bémission ya pardon. Mais c'est quand même les gens, vu que pardon. Oza, leader d'opinion, Batoubalanaki, c'est blessant. Oui, Bazoua très au sérieux. Oui, Bazoua au sérieux. Mais pourquoi c'était quoi le motif, le booster? Et l'on est Tinakio Oloba Bilokwana. Bon, Ezali, souci nanga. Oui, ok, la vérité, mais c'est pas vraiment nécessaire la vérité parce qu'il n'y avait pas autopsie, il n'y avait pas rapport médical, il n'y avait rien. Donc, les gens qui me suivent, donc moi, je crois que je dois retirer mes paroles là-dessus. Oui, parce qu'il n'y a aucune autopsie. Dans le cas, c'est un jour, vous avez la preuve. Les gens ont parlé, comme tout le monde, les gens ont parlé. Vous avez parlé. J'ai parlé aussi, mais je n'ai pas de preuve, il y a autopsie, il y a rapport médical, et puis, tokomi pe ko fouiller métro tokomi ko fouiller pétro ezali wa ya muta kufi papa nani passer Marcelo alegi na TV alobi c'était une légère opération et abaza une idée une légère opération ou ba une idée que ego même muta kufa ça suffit il a expliqué donc toutes les spéculations doivent terminer na o yanga pe il faut essayer là peu importe aza leader d'opinion, oui, tu la vérité, je suis désolé sur ça, et puis vraiment, moi, j'ai pas de Nazari notre. Mais à moi, si naé à Koufi, ils a être cher. Oui. Pourquoi qu'on soulever allez, analyse bongo, critique bongo. Bon, c'est une faute pas pour moi, par exemple, parce que oui, moi, je suis né naé, Azoki. Et puis, na kokai ko commenter même pas na période oyo. Honnêtement parlant, je peux pas commenter sur ça. Comme na une preuve autopsie, rapporté, na kutana pe na prophète, na passé pété, donc je pouvais pas même parler de ça. Parce que c'est comme si na tubi likonga. Mais pourquoi vous en avez parlé? C'est une erreur qui a été faite. Moi, je crois que quand il y a une erreur, on commet tous des erreurs. Vous reconnaissez? Quand il y a une erreur, c'est pas ça la erreur. Oui, dans ça mutu, dans ça l'erreur était comment? Parce qu'il y a le lobby qui opération. Alors, sur le lobby, n'a qu'un langage à Batunios. J'ai commis une erreur. Donc, il n'y avait aucune preuve matérielle. Parce qu'il n'y a que le médecin qui peut nous donner la preuve. Les gens qui parlent par-ci par-là. Donc, Nazan n'a droit même pas à aucun équilibre pour courir Bangou. Même, je suis désolé pour ça. Il faut que les gens qui m'ont écouté, je retire mes paroles. Ok. Mais on a commenté, que vraiment j'ai crucifié les pasteurs qui est en deuil. Et puis même chez moi à la maison, maman Tina m'a parlé de ça.
Elle n'a pas apprécié. Non, elle n'a pas apprécié, oui. Elle n'a pas apprécié ça. Mon fils Jonathan n'a pas apprécié ça. Beaucoup de mes collaborateurs aussi n'ont pas apprécié. Parce que j'ai foncé le clou sur une dame de Caire. Cela a prouvé, malgré tout ce qui s'est dit, le stade était plein. C'est-à-dire les gens sont venus. J'ai utilisé les J'ai utilisé les conditionnels, mais les gens, comme ils font confiance à Denilis, que j'utilise le conditionnel ou pas, les gens y croient. Je n'ai pas vu cet angle-là. Et je n'ai pas vu l'angle des enfants, l'angle de